appréciés amis téléspectateurs, bienvenue à cette belle et grande émission par excellence, c'est Tole Kanambunda, la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Ndenge boyebika ngala binoto kutanaka, to sololaka beaucoup plus pour la sabolingo ya Congo. Le bas malin pour la Congo, ça malin pour la Congo, pe linga Congo pour Congo et kende liboso. À chaque instant de la muka, ba problème zo botama ndenge na ndenge na kata Congo. Mais ça ba yike o bazo luka pe ndenge ni ko bongisa Congo bazali. Mais ba misusu ba salama ka pour luka ndenge ni ko détruire Congo. Les animaux normal pour c'est le coup l'ensemble de Mozali Sazalaka, ça t'a pas Zalaka, nous avons cas toujours normal. Merci beaucoup mon amboka Yves Mbumba et la mon amboka Scotty Koma. Merci beaucoup à David Ngepezi Komayamba et pourquoi pas Patrick Baba. Merci beaucoup aussi à mon amboka Benjamin Kilunga, oh mais c'est là qu'on t'a bon la partout mais c'est là tout Zalaka. Émission les là, émission moi il y a Kafu, émission les amis Ndeko, vous voyez bah toujours parce que tout ce temps, tu parler beaucoup plus c'est conflit coutumier. Bon, comment est-ce que Congo peut bon, il faut d'abord ma coutume, parce que nous sommes des Bantous. Il faut d'abord pouvoir ancestral la biso et la poser. Tant que tout mais qu'on soit au potent réseau créer les problèmes au niveau politique, au niveau société, au niveau social même. Tout le monde a question sympathie, c'est plus que tout ça qu'on respecte vraiment pouvoir ancestralité, tout ça qu'on respecte que tout ça va Bantou. Ok, tout cela est comptable beaucoup plus malgré l'église les alim tant que vous respectez les bolingo la biso ya boyin doté et ça vraiment passe pour tout bané mboka na so et ko tambisa mayango na ba ke na ko kena bino tina suka tina li fobo ko ko yeba nini et ça vraiment ko ambuye Congo pe ba nani balingi Congo na banani balingi Congo te donc cela beaucoup plus le problème c'est ça ma toujours au niveau ya Kimpoko ko ne pas mona mboka embo marque ya likibi tout on a dernièrement na quartier Kialibi ndenge ba comment ko buka tracteur ko take buka bandaka batu pourquoi qui achète mal achète double mais ali ba biko secteur lo bango ya to kutana mo na mboka embo marque likibi to solisa qui est pour les Cameroun état que est chef numéro 1 village Kipoko après ça qui moi ba point par rapport à tout cela problème surtout sur les problèmes que les gars qui na niveau ya bureau ya affaires coutumières la commune en c'est pas ya maman immaculée aux ali chef du bureau bon azaki problème mo li baku mo ya ndeko mo ko akisale kuna kenya ko ko sama ka mo ya soni ya pasi pour qu'on comprenne sa réputation maman là mais nzamba saki ba grâce to comprendre que ça qui les ali kamba surtout la sabino quand même la ndenge maman immaculée abaki pour yango mais la carte plateau on a zanga mo ko un grand chef coutumier on a ko pesa mbote na ko présenter bino mo boye ba pourquoi to yambie lelo awa aye lelo ko beta mbunda na tole kala mbunda pour la likamboni ni pour boye que mission au serait bandi le ba vérité mais na ko linga tout ba d'abord c'est mon mboka mbote le grand chef bonjour boni oui bonjour qui m'ezali vous a calme nangolu toujours par rapport à plateau de Toyambio aussi que j'espère vous à l'aise. En tout cas, on a CPL vraiment qu'il y a une chaîne Oyo, puis dans cette émission, on est vraiment satisfait. Voilà, nous avons la caméra, on peut se présenter, comme on a posé chef pour vous, comme on a Mala Ibrahim Shams. Na na province ya Congo central, na territoire ya Sekebanza, secteur Isangila, groupement Kizulutadi et village Nanga Kinzolani. Voilà, merci beaucoup. Bolandi mon amboka Ibrahim Cham Swazali, origine amboka à côté à côté de Botoba, le reçoit c'est que Banza baïbi comment est-ce qu'on s'attend les alliés baïbi c'est à Outeli donc bolandi normal surtout. Donc sur la nettoyer bah vraiment tina nini atiki mboka na c'est que Banza aille le la carte ville province à Kinshasa aille comme ça mikolo boni objectif finir la carte ville province à Kinshasa pour le baquer. Ceux qui tous les gambonais zalité et ça passe pour tout découvrir ma réalité. Mais mon amboka Ibrahim Chams émission on a minute on a dit que tout les bazala autre ça télé combat na maboka seni akitisipo balanda ngwe baneti na suka tala caméra wana loba la panda loba ki na yeye ko loba sembo la ko poster le côté loba to sur la biso na yo loba rassurer ba ko loba sembo la autre sur la ngana yo awa na loba toujours vérité parce que vérité est la vérité. Voilà, merci beaucoup na mona mboka Ibrahim Bolandi comment tu as bien loba sembo tu dis que ko loba et ça maloba solo et ça maloba ko réconforter bande ko ngasa solo de mingi ni mo découvrir ici quoi mona mboka Ibrahim Tolandi outi na ba Congo beaucoup plus na côté bande ko seke banza nanga yeba ozali chef coutumier na pas la bino ozali matriarca ou ozali patriarca to pouvoir ko ozali rotative ou comment on va expliquer bande ko ba yeba na outi na Congo central na biso na Congo central pouvoir ezala toujours na matriarcat donc pouvoir ezala côté ka etali matriarcat côté ya ba mama biso na Congo central ezala bongo donc pouvoir onga na ezana ngo e outi côté ya ba mama o ya butinga ye mais comment na yo lelo to yi ba pouvoir ngo kala ezala yi kala ko mona ba komba ba Gaspard
bakoma ba Roland bakoma moi ba papa ya kala ba Aubin mais le tozomona ba pouvoir comme le mwana mboka Gela mwana mboka Yves mwana mboka Poupon mwana mboka Merveille peut tozomona mwana mboka Ibrahim chef jeune de la binoza le chef vraiment ni vraiment pousser bino comme chef ezali par sentiment na yo moko ou bien au hérité vraiment à partir ya famille na bino esika ba matriaka. Pouvoir ancestral eza oyo bayokola yango te. Pouvoir ancestral eza oyo basomba yango pe te, mais eza pouvoir oyo eutaka kati ya libumu ya mama. Donc pouvoir oyo eza na botami na yango, na koli na yango, pi bansenye nga tala oyo eza boye. Donc eza eloko te ke par sentiment tozwaka yango, non, tozwaka yango par sentiment te. Donc le baki obotama déjà mokonzi déjà. Bokozala na libota botama 10 personnes. Mais kasi na 10 wana okomona ke oya suka nde bapona ya mibale ya liboso ya mibale misatu wana boko hérité eloko wana te mais eza eloko ke bakoko na bino soit noko neti ngai naza pouvoir oyo à partir ya noko na ngai na kati ya libumu ya mama noko asi apona kinga déjà naza déjà moponami na kati ya libumu ya mama na ngai et puis tango baponinga na yo kobotama batiki nga na nobongo mais nazaki vraiment différent na bana mususu. Et tina zokola ni à peine ce que bazo apprendre nga tala boye ezala boye tala famille eza boye tala village eza boye tala mabele eza boye tala ba mai na bino balakisinga nyonso wana o etali ya historique ya mboka na mobili nyonso babeteli ngai ava atika biso na mokilo asi a expliquer nga déjà kozala jeune lokola ngai eza par sentiment te mais eza pouvoir ozo uta déjà na kati ya libumu tina koli pe balakisi nga ba expliquer ngai clair ke yo okozala mfumu. Mais nga na mona rappel le surtout bino na Congo central na kama route mingi na yebi Congo central mi pouvoir na bino ba Congo central na yebi ke le pouvoir komi ya kopotana ya kowola la pona bombengo malgré awa bino musika boteka lokola ke c'était pour que ça c'est le ba koma kowola mi ba terrain haute bino na yebi wola ka mi pona code ya c'est que yo poza na code to meta somo somo moke code ya ngo yo poza na ngo ezala pourquoi ezala ka ya ba sacrifice humain ou des ara ya ndenge no ko somo histoire moke par rapport à code ya. Oui, code ezali même nga moti na lo banaza na code ya et puis na pesa rapin code e pa ya bato naza na pouvoir oyo na héritier pe naza na yango simana nga pe nga peso na kufi ba ope bazana simana ba otika ozo pouvoir wana naza na ba o déjà na initiara on a ebike na sina pona e déjà et affaire en code ya eza comment affaire en code eza pouvoir on ezota na sorcellerie et puis code ya toza na deux différents codes ya toza na code ya o eza ke mama tout le monde a ba maman musu bateka ba mapa na prince tout le monde a ngo bango batu et tout mais azotonga pe immeuble voilà eza likambo ya code ya eza koma na biso ba Kongo tokozwa kopo moko boye tant que otekaka mapa ozwaka mbongo na okotisaka na kati ya kopo wana et kopo wana ezosala nini ezobendela onde ba client du fait que otekaka 2 bassins 3 bassins 4 bassins ya mapa mbongo tango sokotisa ngo na kati ya kopo wana mbongo esa nini et se multipliera donc eza uniquement osunga pe baninga musuni eza pona yo moko te donc code ezaka po esunga nde libota pe famille na bino clan na bino ezaka famille tout ça ou assista kango ezalaka bongo affaire à code ya basengi boye yo bayebi déjà que yo mutu za na yango yo mutu zo a gérer yango ezate ke code ya wana pona kosisa gérance na yango eza sti okotika mokilio et puis mutu mususu nde accéder place wana dans affaire en code ya eza eloko ezouta na kati ya pouvoir ancestral et puis eza pe ki sorcellerie donc mususu code ya mususu ezali code ya mususu eza mutu azo porter code ya me ya souffrance mona mutu mo aza na pota na lokolo mais mutu wana azo souffrir ko souffrir wana yango ne ezo pesa yende mo po asunga famille dans demi passe mo ba demi kuruze wana siko ne code ya siko ya mabe parce que tozala ki sorcellerie o eza ya mabe pona obate la famille ko bate na ba différents ba problème tozala na yango po toza ba chef coutumier toza ebele na mokilo surtout na province na biso pe le surtout toza ebele et ba bitumba pe ezaka ya makamutali mabele ezali ya mona rasiko eza na pouvoir kindoki musu eza pona ko sunga ko famille ko bate la famille ya mabe ekomela bango te eza kindoki musu eza pona ko lia kande batu donc kindoki eza na des formes na yango et puis code ya pesa na des formes na forme musu ya mabe pona ko nuire ndeza ke ba pese souffrance mo na lokolo mpota moko ya makasi ozala na yango de pota on ezo nyokola yo mais batu bazo se retrouver na mbongo oyo ozo produire
donc code ezalaka bon na biso ezala code ya onga pe na pesa kan code ya oya o contacter nga akozon code parce que pouvoir onga na zana yango eza pouvoir o nazo sunga famille nanga et puis nazo sunga pe na bato ya libanda donc oya famille nanga etikalaka na famille nanga ebimaka libanda te ibanda ba o baleka liboso nanga pe ba o pe ba oya liboso ba o baleka na sima nanga pe na ba o ba oya liboso nanga pouvoir ya famille ebimaka te mais ça mayele o musu ezaki pona kosunga baninga libanda quelque chose école ko basala ba famille mesusu lokola de ekolo musu aza mongala azali mutabandundu azali muswahili tout ça effectivement déjà pona kosunga pe bato ya libanda ozala muswahili ozala mongala muluba donc pouvoir wana mususu ya libanda eza pona kosunga ba o wana comme ndenge na salaka déjà mais la tangi na tali ngo tsholo baki na yebi ke tozana kata télévision peut-être tozana ba surtout ko lobate mais comment na ke kodi ya lobi ke za de sorte et ça mususu ezaka ya souffrance ba dozo se retrouver nango na mususu za na souffrance te bozo se retrouver nango na yo mais ce que oyo pesa kana bato obi ya bikolo mususu za pouvoir oyo mo na maile no kolisi ezali ya ko mutako souffrir nango ou bien ezali de ba forme ni ko pesa yango et mpona nkodia na sungaka bato na pesa bantu kodia kati na ekolo na ngai na pouvoir onga na zana onga na salelaka eza pona ko détruire mutu te eza pona ko nuire mutu te nazo pesa nkodia pe na pesa ka déjà bankodia o ezaki ya malamu o ke ya makama makile ko tanga te donc na tangisa makila te na nkodia onga na pesa bato mais a condition ko respecter ka o kanga na oyebisa yo pe na oyo bantité nanga ba koyebisa mais quand tu as le chef de zonga, tu es un charlatan, comme trop na kati ya mboka oyo puis tu es un vrai chef coutumier avant d'aller na mboka na ye comme ça bato landa yo na mboka no mais yo tiki mboka na yo oyo la kati ya ville ya Kinshasa sangoni ni suka malamu à part code ya oyo memeli biso puisque ba promesse ebele na kati ya bato sangoni ni oyo memeli biso na kati ya ville ya Kinshasa oyo permettre tika mboka no oyo awa zwa tomola micro tala caméra mais ko expliquer bato détail ya présence na kati ya ville ya Kinshasa koya nanga awa na Kinshasa na yo kobeta tour na makolo ndenge baloba o na beti tour non na yambaka bato ebele na village na ngai et puis bato ntango bazoya bazozwa solution na bango bazokepesa mpe basango ndenge ezalaka nde nsima bayebisinga te en tout cas bato baza ebele bazosouffrir meka kosala déplacement oyo kosunga mpe bato natalike kosunga bato eza mpona kowela mpe bolamu eza mpe parmi biloko ezosunga bato na société pouvoir na biso nde omoniki nasala déplacement nde na ye awa nazo sunga nde bato na ba difficulté o nyonso bato baza na yango parce que tant tozo vivre na mokili okutana na ba makambo ebele pouvoir na biso eza vraiment utile na kati ya société eza vraiment utile po ezo sunga bato na nini lokola nga moko nde naza chef coutumier tango na ye awa pe ndenge nazalaka na village na nga eza ba porte musu na yambaka aza na problème babwakeli mbasu eza biloko onga na sungaka na yango kosunga ona maluba parce que pouvoir ancestral eza maluba nde yango ezaka na pouvoir et nazo sunga batu o baza na posa ba succès lokola ba joueur aza na posa ya succès abetaka tiaka bi soit a défendaka kitoko akende pe liboso nazo pesa ba joueur ba chance wana par rapport ya ndemo na bango et oui effectivement to yebi mingi ne mort takana ba kambo yo pe lengi obibi obi ke poko pesa ba joueur pe bi local doko to ke la coupe du monde c'est trop compter vraiment ba pouvoir aux ba wana yango moni tant toza ba chef coutumier tozara très utile tozara toujours utile na kati ya société même ceux qui président de la république lelo ba nommé ki lelo exemple président na biso Fachi lelo tant a commis président de la république mona ba chef coutumier te ba ya ka place wana pona ko sunga potia siko protection et ya mabe ekomela na chef de l'état te donc idem pe na biso biso tozara wana taki léopard azoki norobeta photos zala pour mabele oza bakoko si vous avez sollicité to ba question to bona ba tomba mabe si vous avez sollicité te tozara déjà sollicité alors vous avez sollicité nini si tanga pesa ba détail caméra vraiment la tikilo vraiment ta le bana ba malade ni avant la takeo eza ba lokola ba joueur na otikolo ba joueur bayaka ou aza na difficulté aza joueur abetaka bien et au PM joueur qui a azokende azotambola ba club o bazozwa été suka yepa na ngai ba club ba rejoindre joueur azana posa abeta kitoko azana posa atiaka ba bi aya epa na nga a contacter nga akozwa ba chance wana anotiaka ba bi akozapi na succès et zana basi dernièrement pe na basi mususu bazaka basi o bazana posa balinga mibali o bazaka na mbongo po okutana pe mbali moko azana mbongo mais po abimisela o ezaka mwa pasi
mais basi o bazana posa ba luka mibali bakabila bango bambongo soki aye epa na ngai nakopesa ye chance wana idem mpe na mibali o balukaka basi bazala na bambongo basi o bakabilaka bango bambongo epuis nakosunga napesaka mpe bango et toza na baartiste mosusu baza musicien mosusu aza comédien nyonso wana tozopesa succès donc elutali nyonso succès tozosunga na yango na bato mosusu aza ke atravaillaka na ye soit na agence ne ya douane soit boyeboye baparti oyo nyonso ayebiki asalaka esika moko eza ke aza na mposa akotisa badossier moko bema dossier wana bazointercale yango ezokota te ngai nakoyeba ete na baentité na ngai bakulu na ngai bakokamba ye mpe badossier na ye esa nini ekota eza bato mosusu basalaka mosala ke aza na mposa biloko na ye ekotaka place wana mais esinga fo eleka na badomination moko boye na ete soki ozolanda ngai babiloko wana eyaka mpe tro aza na mposa ke biloko na ngai fo nalekisa yango voilà soki apasse par ngai akose retrouve biloko na ye mpe ekesa nini ekoleka babiloko nyonso wana nazopesa yango mission ezali beaucoup plus ya koporter bonheur esika bato bazali na difficulté de yo pesaka malédiction te epa na nga malédiction ezalaka te parce que naye kokuta yango déjà liné ya bakulu na ngai baoyo batika ngai me batandeli azali boye Yves Mumba yibaki ngai mwa tshombo na ngai atala bike chef toluka Yves Mumba yibelanga tshombo to modi Yves Mumba yo kotona ozalaka te nakutaka nango surtout awa na ye na Kinshasa na bino makambo wana ezalaka to ke bayibi motu biloko nyonso wana nazo ntango aye epa na nga aproche epa na ngai akoretrouve eloko na ye epuis nazomona mpe dernièrement lisusu awa o mama moko abungaki o mama na biso abungi tozoluka ye o grande sœur na biso abungi nazomona yango trop bana bazobunga ntango mpe bazoya epa na ngai bazocontacte ngai mpe bazoretrouve bana na bango na bafamille na bango donc na Kinshasa awa nazomona makambo wana trop ya relation nini ezali entre yo etant que ozali chef coutumier na ba ancêtre ozaka na bango puisque d'abord premièrement na tuna question pourquoi le tozomona Congo le tozo baluka auront par rapport au Italie politique relation ni yo zanga na ba ancêtre no pour comme apport positif na couche sociale ya ba congolais nazo sunga bato na ba problème eza ebele ki bokonzi nanga o ya pouvoir ancestral ezana ba mususu na yambaka bayaka la niveau ya village mususu azana posa abima député mususu azana posa abima député bayaka mais tant que le pouvoir ancestral eza maloba quand on parle de pouvoir eza force makasi anini ya bakulu na biso ya ancêtre na biso le toko négliger pouvoir na biso ancestralité notre question moko la question moko qui mo mboka yo zo belela to beta tolo la pouvoir ancestral mais na kotala engebene ne balobaka lingala ba pasteur ba yela biso ba masolo ya bible lelo oyo e boma ka pour tout ba pouvoir ancestral et beba mais to qui est encore plus loin tu comment le découvrir ka ba même ba pasteur ba pété ya biso to tika pouvoir ancestral to dans la bible mais bango bazalaka na moi bilo na bango e soutenir bango na niveau ya pouvoir ancestral siko yo na ba pasteur bobetaka ndenge nini parce que bayaka pe pas ko ba pouvoir to ndenge nini oui ba pasteur bayaka pa na bayaka ko to ebele ba pasteur ka to za ba pasteur bayaka ebele parce que na yamara ba pasteur ebele na yamara bango na kotanga na kombote na ngana loba route na kati mbamo voilà moka pour pas y commencer là voilà continue ba pasteur bayaka ebele et ba pasteur bayaka olukani ezala bayaka koluka succès pa na biso bayaka koluka pouvoir o ezaki topesi bango pouvoir bayambaka bato ebele na kati ya l'église na bango ezala ba famille mususu bazomona ke pasteur na biso azala nguya asambelaka makasi asambelaka nzambe makasi etake mondimi abike pasteur na ye asambelaka makasi azala nguya ya nzambe mais tandis que pouvoir o azosalela wana eza ya bacentre eza ya biso eza ya bancêtre donc c'est que ça la interpellation c'est qu'on a congolais donc qui ba pasteur tant ba pasteur na regretare ça la nga pasi tant que pasteur à église mais bandimini ba yebi ki ba yo sambela tandis que pasteur ye moko ayene ko sambela te ayo lukande copie ayo lukande mbongo
donc bayaka nde kozwa succès. Ils ont réveillé la population, c'est que ni nous vraiment pour le peuple congolais, le peuple congolais beaucoup plus au pesaka na bon misolo et loko sikoyo et ni pour la congolais pas na vis-à-vis à pouvoir na yota que chef. Pouvoir onga la salle laka nazo sunga batu ebele ba obazana posa na yo kitema. C'est la magie ya mundele. Na salle la magie ya mundele te. Ekolo na biso maramoni ekotaka te. Donc ce que moni atal moko ya famille na nga soka musala la magie. Yebaka ozo etumbu na ye. Et pas na nga magie rouge ezala te, magie blanche ezala raté. Tout ça là toujours ki bokoko na biso. Pouvoir autres na ngo l'équipe pouvoir nyonso. Donc le basiko ke pour na le congolais tant que kama misala simba tazo mekabo simba te. Ceux qui ont moni qui osent avoir des difficultés qui makambo nyonso ozo sala ezo simbate yaka ipana contacter na piste 243 89 55 255 40 oko se retrouver na problème nyonso za na yango ba pasteur ba ya rozwa succès wana za copie na bango do biso de te po biso to sungaka nde oza pasteur oza na église na yo oye rozwa succès ba tupi ba yi ebele na kati église na yo. Mais bandimika ande baye bare tant bazo kende bango mo pe en soi baye barake bazana kundima pas nzambe et pas pasteur te donc bazara ne loko wana et puis tant tozala mokili oyo on dit marabe nzambe oui ngana ndimaka na nzambe ndimaka vraiment na nzambe parce que na kela ki bakoko mona nzambe on dit ma komboli na mazana bakombo ebele bon mona nzambe on dit mona nzambe komboli na nzambe sekonde abota te nzambe abota te abotama pe te ota beaucoup plus na culture na biso naza na kiti nayebi ke nzambe pour tolendo azali très bien na basetre na biso nazozongela d'abord tout le monde merci beaucoup à tozali na mwana mboka Ibrahim Chams azali grand chef coutumier a utina ngambo sekeba za kuna Congo central bozolanda comment est-ce que aye na objectif na kati ya ville ya Kinshasa pour ko sunga bande ko par rapport ba problème otozala ngo belé ozanga ka misolo ozanga ka musala ozanga ko bela malade sila raté ozo ba problème pour la succès zanga misala soko kutani na ye nde bozomona numéro nezo le canal numéro na yangwana soko bengi ye to po moni le bengi numéro nezo ko so benga ta numéro na ngai na ko lukamona ko contacter payer de manière que a assister au problème ozala ngwata abi ko ta za basti o lukaka libala malongo zo kati to mobile lukama sa malongo zo kati to po lukaka kimi na libala na yo vraiment en tout cas alobi ye maboko do fonga même nga personnellement iyo pourquoi ba koko na biso na tango ya kala basunga basasa ba maladie ya ndenge na ndenge kaka na nzete pe na pouvoir ancestral mais distraction de kota biso à partir ba de ko bayela ka biso ba bible ba passer ba ko balusa makama ndenge na bango pe lelo to perdre surtout ba tsaba bantu ko zonga pe l'origine et malo mais na lingi d'abord to ke na niveau régime problème nous que na mboka Kimpoko et pas moi na mboka Embo marque Likimbi a bêtise encore tangwa a beleli pas bisi bato o ki ba so ki problème na quartier Kialibi bazala kimia à cause de la solution pour y aller dans les yemoko na Kimpoko ça je me pose sous c'est parti la régie et on revient juste après. Bato ngo babuki bango bazaka wapi bawutaki wapi bisi yango babuki nde napesaki bango nde natekelaki bango ngai natekelaki bango esika te bato nyonso ngai nateki na quartier na quartier nyonso tu na lipo na mopando nyonso baza calme bango baluka moto atekelaki bango esika yango nani mpe moto ayi kobuka bango awuti wapi notation ya nani esi moto yango to ayi kobuka bango akumaki mpa na ngai chef coutumier ngai na tokutanaki mais bango tena yebi mutu wana to yobuka bango so ordre ute pas président de la République so ute pas nani so pas nani ngana yebite il a fallu mbaye aya le mutu wana avant que ko détruire ko sababu zoba wana il fallait comme le bosser pas ngai ngam tena ko lobande ke salabo yako kena ordre na ke directement kuna bana ko buka bato babuka kande ngona ne abo kande ngona ne baya bayaki ba mama na batata bayaki pana ngai ngana le beau vent la calme to kuluka mutu wana ayi kubuka na komona ye nani asumaki terango pa ya nani nana tegela ki mabele yango avant ya lunga kuna ya kubuka mabele wana sans que to mona mikana na ye obo autorisé ya kubuka mabele wana banda ko wana sio ya buka banda ko mama wana bata wana sika nini ya proposer pour acha batu wana aya yubuka a proposer wa pete ni yo planter batu wana pour ba mama wana parce que mama musu bazangi mibali
a débrouiller comme 10 francs jusqu'à ayo somba atongi kama ngara vivre yena bakoko na yena bana ye bobino wudi kuna boye kubuka sina tuboko tana kolomboka mutu wana mutu ya kolandela ye na kolandela mutu wana te na suko na ya mutu wana soki azoki autorisation ya kobuka pa ya nani ngai na lobaka celui qui achète mal achète double pona ke pour mokoni mususu azali te okoko bima garant ateka mabele sans ke ngai na yeba azali te même osumbaki na ntango bachef ya liboso wana soki ozali likambo na yo liboso ya komona ngai ngano tokosolola tokoyeba ndenge tokosala koloba te onasumbaki pa chef tel oyo aye siko azali chef te toza au même point de l'égalité ngai nazali moto nake poko mobimba bana siko te siko moto monga na kobanga aza te kipoko mobimba oyo nyonso moto monga na kokobanga aza te bazali bango nyonso nsima na ngai lekibe marke ezala na coutume ezala na nini ezala na bakoko babandaki epoko ngai nakolandela yango nakokoma te na suka nakoyeba moto wana komona ye nani awuti wapi asomaki mabele yango na nenini nani atekelaki ye awa na ngai te awa na ngai bakokoma te ngai nazali ntina avoka ya mampeme ye mampeme yango liboso azali nani na kati ya mboka oyo sinalobaka yango maintes fois mampeme yango na kati ya mboka kimpoko azali nani mampeme azali ata na droit moke ti na kati ya kipoko soki azopesa bango mbongo balia mbongo na bango mbongo azoka moto alia yango moto ya mayele balia mbongo na bango bongo soki okabeli moto mbongo moto akoboya négociation epa ye moto lokola ya koko négocie na ngai te jamais mpona kotia na place na position na kotia ye eza kota mama na ye eza kota tata na ye aza moto akimpoko te ezala tata na ye ezala mama na ye na kipoko bazali 0 sur 0 moto lokola mampeme ngambo bona kipoko aza na eloko moko tana eke na voir lokola asalaki intermere ntango kialibe akufaki esuka na ye yango wana esili soki kanisa akoma che na kipoko 15 jours akoma che kutime na kipoko mampeme ngambo jamais akoma te population ba komi na mwa mbema moke tali loko traité ko buka ni kuna le bazogi ba comprendre bazogi pas no ba di que chef de chef marque ba o bazali très juste là le bali chef marque akoli ta mais so kuti ba kolomo ko azobina makolome bale bin makolome bale ko bien le kolomo ko te ba kosaki bango aso ba ya ko lo ba kosaki biso tozaki oyeba te si autant to oyeba déjà tard yango to mon makambo esalami po surtout yak le boze pana yo ne makambo nyoso elinge salama te donc bango ba lingi si o baba na kokufa po bayeba ke oui bokoko ezali balingi ndenge wana to bano sameraka yango boye vis-à-vis bope ya mwene likambo bien nyoko ebimile kaka boye pa ju ya kufi balingi ndenge wana sibiso toboya biloko wana tokoma kosambela tumepesa na nzambe toboya kosambela tokoma kosambela toboya biloko wana bokoko wana po biloko bokoko wana ekomplike makomplike baexistence eluka yo makambo ebele ekosala bapiège moko bapesa bamibeko moko oyo bamosusu okosupporte te yo moko mpe okufi bokoko eza kosakana te oyo bazosala monesa baza babétise soki tolebiki tozongela bokoko ndenge ezalaki kala tozongela bokoko mingi kipoko wana mpe bakokima ne bamampembe wana badg wana bakokima kipoko po koko ne moko bakuna na kipoko azali te oyo aboti mama na ye nani komona ye nani koko na abota mama na kata kipoko nani oyo abota tata ne komona nani oyo bakuna na kipoko komona nani ya ibe pa tata na wuta te bomama tata na ye ezali yope boko ya tata na ye ezali wapi tata na ye tata oyo aboti ye mampembe yango balobaki tata na ye aza tata mbamundele aza tata na ye te mampembe aza enfant déjà aza enfant adoptif mampembe aza tata na ye te abokoli nde kobokola ni droit ni qualité eza te peut maintenant rien à voir ici à Kimpoko. A aussi ça bon on na kufuta ba avocat bazolie mbongo bozoba. Mbongo na ya dio ya sa kama misana na yobi ya sa nini. Ya zo kufuta ba avocat afuta. Mais ya kuzo bokonja ngwango yo. Ayo kuzo bokonja ngwango yo. Elo ne tanga kaya kuzo bokonja ngwango. Ayo kuzo so ya yi. So ya mama na yi. To ta tene mampe. Pane mbamundele ayi kuzwa ngoti population bavana na kimya tokolanda likambo na te na suka tokoyiba mutu atindaki mutu wana aya kubuka bandako wana kombo ni nani mutu ngo akutaki wapi niveau neza nini batu wana basombaki nani atekelaki bango mabele po bazami yibi te baya kuyiba mabele bateki te yangai te ayaki yibi te baye basombaki na ndenge batu nyonso basombaki eloko na bango me lokola bayebaki te nanu yango wana omoni loko wana esalami alobi na bango bazala na kimia tokolanda dossier wana te na suka
oyo ayi kobuka bandako na tolanda te tolanda biso te na suka ya koloba nano alasano mikanda na ye bo autorisaki ye aya kobuka bandako wana na ye mutu asombaki esika ngo asomaki yango epai ya nani asomaki yango epai ya nani so yo kuta meme lopango na yo mutu atongi ndako obien azosala mosala babukaka te kende koporte plainte na l'état ndagie ye noko yitaki ndako ye atongi yo buki trouver justice des exécutions méchantes oza na droit bakokanga yo po groupe wana nyonso to siko ya kotia bango wapi esene ya komemba bango akena kovanisa bango esika nini ngali wana ye na teke eloko na yo yokolo eloko oyebi te moto asomi kolanda moto asomi wana te tuna ye nani atekaki eloko intel kanga ndenga moto nateke eloko wana kanga ngai kiyo oyebiki eloko eza ya ngai yo oteki mpona nini moto aza na problème te moto aza mopaya ye na ye balobi esika yango asombi esi ye ayebeki esika eza ya moto so ayebeki eza ya moto asomba lisusu ani asomba te mais bo kanga moto atekelaki esika atekaki bisika wana ozobuka bandako bato mpona nini yo oza nani ata kutu ye président ya république bavanda kina tokolanda yango te na suka moto wana esika awuti moto wana mpe aza nyama te ayele eza na moto oyo atindi ye moto wana atindi ye tokolande te na suka ifo toyeba moto wana nani wana eza bisalasala pa bezanga te tolanda dossier wana te na suka. De retour sur ce plateau exceptionnel de votre belle et grande émission par excellence, c'est Tolé Kanambo dans la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Merci beaucoup. Na maman Angèle Ngoubo et na Afia Belesi. Banana Bangotou, Botamina, maman Angèle Ngoubo. Et pourquoi pas la Mona Mboka Doel Mbo. Il y a un grand fois la Bangali Bosso. Merci beaucoup na Mona Mboka Olivier Imbi. Et un bon anniversaire na maman Jenny Molongani. Ya donc on a Olivier Imbi, je sais que prochainement tu vas photo na binopo et puis toujours SMO et pourquoi pas le maman Fugo là, on va appeler là, on va faire voilà. Tu ne pas chef. Chef, n'aille pas la bino encore. Tu as la caméra voilà. Tu as la Congolais partout, tous les Kalambonda, partout. Message important au lancer par les Congolais par rapport à vie sociale va mener les lots va diffuser ça partout ni pas qu'on compter dans le pas na yo ba ko zapper ba récit na ba vie na bango itaki biso ba congolais tozana makambo belé to parcours dango alors et comment mutu mususu amona ke pouvoir ancestral ba négliger ngo makasi ba te belé même na niveau de l'église ba négliger pouvoir ancestral ba bebisa ba pasteur ba bebisa yango mais tala siko likambango lelo soki pasteur alingi abala toza na combien de mabala toza na religieux na nini na coutumier mais tant soit comme na église kuna vraiment boya ke ate makazu o na ndako te boye na lingi yango te bazo négliger coutume coutume yango nde siko eza simplement kito quoi eza ezaleli na biso esengi na biso tolanda yango tozo kene mariage coutumier tozo respecter le mariage tozo respecter mariage eloko siko ezoboma siko biso yango wana c'est un complexe peut-être moins complexe c'était étonné yango siko nde ebomaka nde biso yango moni ke naza liboso ya TV nazo expliquer bandeko na nga ntango balanda ngai bazala toujours na nzela ya coutume po coutume eleki nyonso pesa papa na yo pesa mama na yo pesa batakoma kobanga biloko na yo lia famille na yo soit lia famille azwi mbongo ngo kote akolia mbongo na nani nangina loba lisusu tant que tozo vivre na mokilo eza mutu mususu akroire na makambo to na loba te mais soki akweli likambo so ba yibie na ndako na ye eke mwana soit mwana akufi na ndako na ye ake pas pasteur te ata zaiki na kondima makasi ake pas pasteur te ake nil pas mais oya ne pas na ngai soki epa na ngai te akoluka siko ba place mususu wakena oluka abebisi nanu croyance na ye omoni siko eloko ebomaka biso mais or tant que oza na coutume obi ke naza na famille nanga chaque famille baza na chef na bango qui mambango et pas chef no lelo siko ba momona ke ba chef coutume so na ke pas chef na biso peut-être ya sandoki peut-être non collaborer na chef na lelo siko ngo bala obligé faut le blanani on le ba chef na bino ya famille obligé mais soko sa makamono mususu ya songolo pakala on robombela e akomindoki mais aussi il faut qu'on approcher ataliso ba maramusus parce que tout le monde exemple président abimi président chef coutumier à roya place wana
alongoli nyonso oyo ya mabe peut-être ngoko nuire tout comme na libala ngai taki naza chef coutumier na famille na ngai o nyonso aza ya clan Menza aza ya territoire ya Sekebanza secteur Isangila oyo aza clan Menza aza na clan Menza ngai nde fumu na ye ya clan Menza. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on veut bâtir ça. Alors ba difficulté tant omoni ke okomi na problème nde oyo koluka biso na kosunga bato wana na ba difficulté nyonso bazana alors ezaka bato ya clan na bino te mais bande ko surtout autant ça partout akata Congo soit pousser pas na yo akoza solution o nyonso ayebi ke aza atalinga aza na ba problème sérieux soka contacter nga akozwa solution na ba problème na ye ba mususu to mona aza na ba problème ya ba difficulté ya finance ya mbongo yeba ke nga na opesa ote uti na poche na opesa ote mais ba ancêtre na ngai tant na obela ba ancêtre na ngai nde bango nde ba opesa o mosolo oyo za na ngoposa ezana basi mususu balumbaka solo mobala approcher boye solo ça liba les athées ba nakuta bakaibele donc mobala yokaka yeka solo mais so yepa nanga azo solution basi bazanga mabota to mobala azozanga mabota na repesa solution ngate mutu na repesa ngo mais na osenga pas ba ancêtre na nga ba repesa solution na ba pesa mabota eza ba famille mususu na kati ya ndako difficulté za mobile na mwasi ba yokana te mwasi soka yepa na nga so ti mobile yepa na nga pona soit solution entre ba mibale na repesa solution na kombo ya bakoko na ngai ba repesa solution wana eza na ba mususu nazokuta na surtout awa na Kinshasa eza ba mususu ba mama na ba papa azana pote ya mbasu te azana mais makolo e dérangeaka bango trop nazomona ngo peto mpo nazotraite yango awa na Kinshasa bato bazodéclare makolo pasi aleki na bopita nana kutu ameli bakisi te azozwa kaka examen ka ya pamba na bopita azokende examen leka boye kende boye ntango baosala examen résultat ebimi basomba bakisi ameli bakisi ndenge na ndenge makolo wana moyen tika ye pasi eza te mais nga siko nazosunga bato wana nazopesa solution na baoyo bazosouffrir makolo nazopesa solution. Voilà, si ça vous vraiment la souka na linga bali kamoko zali kamoko juste une minute problème le kala qui na niveau ya commune ensele ezaki de komoko vraiment makasai makamwa soni à respect pour la koluka pour détruire chef du bureau ya affaire coutumier ensele ou maman immaculée et sika za chef. Alors tu éviter ça qui a besoin à votre la poste tonini makabasa qui c'est que batututé en tout cas kozwa ba acte wana bato bayebi yango bayebi ka c'est acte mabe mais maman immaculée avec pour éclaircir na ba na droit de réponse avec ko c'est tout un élément au peut tout citer maman la chef c'est parti de la régie. Réaction nanga eza penza pasi mingi na motema naza depuis 2013 nakutana bitumba ndenge na ndenge nakutana ba poison la kimanda kuna no vanda batina ba criminel dernièrement balinga ba inventer nga iloko ya mabeli susu ba sali yango me simbite parce que ngai penza bato ba defandaki penga moko na yeba iki en tout cas makamwane ko simba te na yebi yango te ba miminga te à niveau aner ba su décision que soka sengi bino mai bo pese ka mai to so ko utiliser mai wana to bebise ka longwa kaka wana deuxième poisson va pesa ngai na minute ça ne fait même pas 3 mois tala lelo mawa ezaka kangambo ngava motema na malamu epesa nga pasi d'abord lundi nazwa ki appel ya chef coutumier moko un monsieur alors un intellectuel c'est benga lobi yo lokola ozoyo kate ozola sa yo moto yebi mosala yo za mutatembe tu vas voir ce qui va t'arriver un de ces 3 matins ngabi papa problème nini vraiment hein ngana pesa pouvoir te naza na passer au bout de la pouvoir à monter na saline je ne fais que vous accompagner c'est quoi le problème alors je te promets tu vas voir un de ces 3 matins ce qui va t'arriver. Effectivement le mardi monsieur ayaki nga zaki libanda nakosa makamusu libanda na bureau bon mais ça na zongi na zongi ba journaliste nazaki na bapaya ndo zelanga ba bengo mama yaka noki na bureau ta na to kutana bapaya wana kata bureau to kutana na bureau ngai ensemble na ba journaliste monsieur Museta wana za muta décentralisation oui na yeba na ngai banda kala to yebani to sa fonctionnaire ko ya yaka na cela jour to ko ya bina mama imakile ngana ko sana bureau na yo nga oya ko sana bureau na nga ndenge nini yo cadre o zali nga na zali biso na faire ko zaka na ba chef
na secrétaire. Or, nous avons un secrétaire. Et puis en plus, nous avons un secrétaire affecté par le secrétaire général, par le secrétariat général. Azawana. Moi, je n'affecte pas les gens. Peut-être comme il y a carence, je peux demander à la hiérarchie. Par écrit, je réclame Batinda Bajan. Mais yo, sur le Lingbongo Kendeville, ça la démarche na yo, au place. Monsieur Akenda. De temps en temps, il y a un mère, il a pas la difficulté. Mais ce jour-là, il était préparé par rapport à l'appel au Zouaki. Tant que tu as joué, ça veut dire que à Fandi. Tant que Fandi a quitté, oh, il a boni papa, il a bien. Oh, non, maman, il a quelque chose, il a un problème, tout ça. Mais quand tu as des difficultés, ma mère, donc vraiment position exacte. Oh, en tout cas, il faut le faire un bon. Tu as l'interview aujourd'hui, si tu as mis les bandes, pour te faire quand même. Grande sœur a bien aimé base sucré parce que la félicité qui ndenge to travail qui nandenge na zaki na mbongo ya petit volonté na bango kaka to sala musala yaya bino okoti ka bango boyete yaka ba mela sucré pananga to kene ba payo to vante on yepa alandi kaka ba service sucré ça zo insister maman immaculée pesa ngai téléphone na yo na benga mutu moko fa pesa mbonga téléphone nanga na zana crédité depuis 10 heures s'il vous plaît qu'il était dans mon bureau et il vient de réussir son forfait na 13h à 13h30. Si na moni ko sengo de ko motema salinga passe nga bon ça va sur téléphone benga tanga bandi ko benga je ne sais pas appelle moi que koti moi na benga maman oza wa nga binaza na bureau bon na ngabi me oya ya non na zo ya te maman na otindi lombongo na otya na mpesa ngabi bon ça va tinda ka so otindi obenga na vérifier ba 5 minutes après mbongo koti na talinga OK na zu yango pour senga na sale bonne vie merci. Tant on a déverrouillé le téléphone, il y a un bon matin, bon matin, mais bon matin, papa, ils ont bon dossier. Ils ont un bon matin. Et puis, c'est moi kanda. Après, on a dit que ça n'a pas tout, on a me saisir. Alors, erreur, on a salaki, na tiki téléphone, na me déplacer, on a me soulager. L'air na zozo, on a coûté à zo mané téléphone, na papa. Aussi, mes téléphones, on a pas nani. Oh, pardon, non, c'est pas normal. Ils ont un an, on a pas déverrouiller le téléphone. Même pas, on a coûté, mais simba, aussi, mais pourquoi? L'État n'a besoin de le téléphone à ça, ça l'a fait. Moi, je ne fâche rien. Donc, quand ma journée va accueillir, la canne, on a un zone bureau. À la ligne à Kakati, na bureau. Tant comme un bureau, au bien que ce transport, il y a aussi comme ça, princesse, peut faire un transport. Bagent, bazaki na bureau. Na bengi bagent, bon, peut ça y est, que ça 3000 fois PC à Kenya. Agent PCA, qu'on Kenya accueilli, seulement 10 minutes après, on a combien qu'on y a appelé. Papa, na téléphone, na fungoli, na talanga moko. Et paralysé nga bato ni maman il m'a pourquoi ça lui point nga ya nga été na rappeler monsieur nga bizonga na bureau au problème nga bizonga we bisanga eloko nyosa na téléphone je t'avais interdit sur mon téléphone mais tala eloko yosa obominga boy pour ni vraiment alors aboyi ko zonga kati papel akenda na ye ko kenda kende ki na komi na ndaku bana ba sepelite maman bayoki bana baye ba non il faut to longa ba image parce que c'était déjà tard ba image c'est ambola ndio mon papa l'air ya ki ba sali ba démarche ba kutu nga été na ba policier ça ba non to mona ki ona maman tala tande ngo zo mané téléphone ne ba kanga ki ba teno auditorat jusqu'à preuve du contraire il est là à le bioté à sala ke au sala le côté qui t'a autorisé d'ouvrir le téléphone au sala nga biloko na téléphone nga o ezole ke nga na téléphone nga kutu ezoko se retrouver te mais hier à sala makamina sa papa à sala ba manœuvre na ye ya ngwana tsozo senga justice et salam le ko la zana posa ya ko remplacer nga ko sala problème ezate je suis vraiment prête à souffrir. Maintenant, ce qui est comme ça, on a souffert na bana nanga likambote, aye ba konta boko la bana te, yé a subir wa peine, a expliquer, a tangere biso banane batinde ke so batinde parce que Nathalie que sa chaîne, pas battre non, eza yete batinde kotinda, mais comme ne fait pas se dévoiler, il est encore aux arrêts jusqu'à ce qu'il va réagir. Sinon en tout cas, naza le ko lo batinde, na pas ça motema, na humiliation modèle je ne sais pas comment je suis toujours combattu par les hommes. Je ne sais pas ma beni on a salaka. Parce que chaque fois j'ai des problèmes, il y a ma 4 saisons, mais je suis là. Alors, nous avons tout royo, qui est à l'oba oyo, et comme il y a des années. Parce que la préméditation, nous avons pas chef wana, nous avons comme on était place à Zoyo, Kayebi, nous avons autre chose sur la fosse commune, nous avons poison. Je sais que nous avons poison retardé, nous avons un criminel, nous avons un côté. Donc, chance que vous avez sauvé un bon bazar pembé. Ce que vous avez na zatena ban. Donc, autant le coup on a vraiment que ça va coup préparé, autant il y a peine à subir les conséquences pour et les camarades.
Bon, tu vois, la maman immaculée. En tout cas, ils allaient sonner dans la bande. Tu as vu mon chef, tu as vraiment la souka. 30 secondes. Tu as solo surtout. Tu as la caméra. Lancer un message. Pépé ça numéro de téléphone. Na adresse. Est-ce que vous pouvez retrouver par rapport à ce que tu as sur la haut? Nazo pesa message na ba o bazola na ngai o no so abi kaza na problème sérieux ezo déranger vie na e ba mususu aza na posa ke amata promotion na niveau musala aza na posa amata soka contacter ngai na plus 243 89 55 255 40 plus 243 89 55 255 40. Donc, le problème est que nous avons un problème de finance, nous avons une solution de sala, nous avons un problème de la santé, est bien physiquement, bien, se retrouver, mais à comprendre que nous avons bien, soit nous avons un problème spirituel, nous avons traité mutuana. Nous avons likambo simate, zo marché, azo ibate nini oyo ezakati na e. Nga na koyeba kopesa mutu wana solution. Donc makamboze ebele onyo saza na problème sérieux à contacter ngai na plus 243 89 55 255 40 a reçoit solution na e. Et puis nazo talisa na biso ba chef coutumier. Toyeba ko talisa ba o baza na biso na niveau ya famille pe na niveau ya besika o to fanda na société. Botali sarabatu coutume eza nini batu ba respecter coutume batu ba tika kozwa ya mindele ba ko sala ka différence na yango non coutume et otika la coutume te tika makambo ya kowela ka mabele eza ya oui biso tozo ba responsable na mabele o mais mabele eza ya biso te eza yemo konza miponto lendo eza ya biso te bon tozala vraiment prudent likambo place wana eza te ke ba mikonzi l'état aéro kabola biso aéro pesa biso solution makambo na biso non. Très bien. Voilà, merci chef. On a essayé de retenir encore pour la prochaine mois ou les partager les émissions à tout moment les canapés Sabandeko. Merci de nous répondre à l'invitation à Bisso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on a pu Voilà, tout comme vraiment la souka, ça n'est fini. Merci Yves Moumba, merci Scotty Koma, Benjamin Kilunga, David Ngezi, Komayamba, Patrick Ebaba, merci la maman Angèle Ngabo, Afia Belesi, et pourquoi pas la grande chef Yadoumi, Olivier Imbi, Namolonga Naye, maman Jenny, Ozan, fête anniversaire de l'eau, pourquoi pas la maman Fungou, l'appelle la maman Immaculée, de tout le monde, tout comme la souka, tout solo, parce qu'il y a plus de 30 minutes, la chef, pour la nuit surtout. Numéro de Ngwana, Bobenga. Vous avez direct sur les yeux, vous n'avez pas la bise, vous retrouvez ça nous adresse. Nous allons nous prochainement. Nous allons nous Sika, vous avez émission autre chose, ça va trop. Pour la toujours que Bolingo, tout ça entre Bisso et Nabino. Merci beaucoup de rester dans le programme. Il y a Absi Télévision. Bye.